Daniko vient na niveau ya Edmonton na pesio mbote trop les grands producteurs. Lelo nazako bimisa ba vérité oyo bagolwa bazo sala ko baneti ko ignorer surtout na makambo etali Fally Ipupa na sortie médiatique na na niveau ya Londres. Bazako finga batebele mutu na mutu azako critiquer Fally Ipupa na marque na ye. Mais grand esprit ya Fally nde batu bazako ignorer. Grand esprit nazolo bela grand esprit ya Fally. Bino bagola bozo critiquer Fally, bozo critiquer Fally. Lobi awa Fally tango azeko sala ba émission azako tanga kombo ya Kofi te bozo koloba aza ingrat. Lelo atangi kombo ya Kofi bolobi aza petit esprit. Au juste bino bozana position nini? Menga mutu na bino nazoya ko memela bino ba moi certitude oya ko lakisa vraiment que Fally aza grand esprit mais faire gola aza vraiment esprit ya bana basi oya salité. Na ko pesa ba explication na ngai na kacha émission. Fally akota quartier laté avec expérience. Akota albeta déjà ba album asala combo avant kota quartier latin. Mais tolobaka Kofi mutu abimisa asala ye moko Fally alobaka Kofi abimisa bango asala bango apesa bango azala ka reconnaissant na likambwana alobaka yango. Mais tokende sika ipande kona biso fere ye kutu avant kota wenge atikala jamais ko beta na studio, atikala jamais ko bimisa nzembo. Mais ba Fally babimisa déjà album, babimisa banzembo. Fere nano abimisa nzembo te, mais ye mutu ba recruta ye ko recruta. Bolobaka lelo ke aza cofondateur asala wera. Imaginez-vous, si katoba na komitia na place mutu na place na ye. Imaginez-vous lelo makambu Fally azosala nde makambu Fere azosala lelo. Imaginez kaka makambu Fally azosala ye todo ba Fere nde abeta U Arena, abeti Ovo Arena, azokende O2, abeti pe double stade. Imaginez makambu aneza Fere nde bakoloba ye mutu asali sa wera, donc wera zelo côté nde wera lelo kombo na ye penza ba komisango neti mwa eloko moko ya sans valeur. Soki makambu Fally azosala nde Fere asala yango nde lelo wera vraiment aza na niveau moko ya mabe na ba critique na ba sous-estimation. Mais Fally oyo akota quartier la te na ba talent na ye. Akomanda toyoka na ba studio meilleur ya Caraïbe na Pacifique. Afrique na Caraïbe pardon. Avant kota quartier la te déjà asala biloko wana prophétie. Mais atikala jamais koloba ngamutu na sala quartier la te pendant que akota quartier la te période ya crise. Période ya vache maigre na koloba bongo. Mais Fally akota quartier la te il n'a jamais kofinga Kofi toyoki ki afinga bi alobi ke tenga na leka quartier la tete. Il n'a jamais dit ça. Jamais Kofi toyoka alobake aza cofondateur parce que wana quartier la tete zalaki na mungu alingaki pe aya kolobake non nga na sala bo na za net atikala jamais koloba likambwana aza ko reconnaître valeur ya Koffi Olomide ke ye mutu abimisa bango ye moko alobaka yango. Mais na maison mère bozui Fere na soki alamuki bien akoloba ki Wera za formateur eza na bemission azo benga ye papa na bemission musu aza koloba Wera pe azali ko nini ko lakise ndenge akoyemba po azalaki ko crasher mingi soki ayembi ebele ba émission ezali oyo Fere azoloba bongo Wera mutu azali ko pese ba technique ya chant po ye aza na expérience. Fere ye moko azoloba Wera azali na expérience et puis mutu nyoso ayebi par rapport ya Fere. Mais Wera alakisa ye apesa ba technique ya koyemba po akoma lelo Fere gola. Mais nini nde Fere alobaka lelo ke Wera zakaka kulutu soki atie ye pe akotia soki akebi donc akomi ko manquer respect na mutu apesa ye quelque chose. Par rapport ya Fally lelo toyebi ke baza afroi na Wera na Koffi Olomide en froid baza en froid donc masolo ezo simba bien te. Mais cela n'empêche parmi ba bon oyo baza ko tuna ye bat oyo ba ko former orchestre ya makasi ya bien azoti ya kombo ya Fally et ya Koffi Olomide. Mais nga je vous jure
soki place oyo Fally aza ko occuper ezalaki occupé par Ferry akoki jamais kotanga kombo ya Wera. Par contre Ferry soki boyoki bokoti ba interview azoloba mingi bolamu ya JB, ye mutu atikala jamais ko vivre na JB mpiana bolamu oyo Wera asala ye asalaka ko ignorer yango publiquement. Nani mutu ayebi likambo wana te. Sinkatam tozolobela grandeur ya moko na moko, surtout ba Gaulois bomekaka pe ko doser parce que grandeur ya Fally, grandeur ya Ferry biso tout omonaka yango na réseaux sociaux ndenge ezalaka. Eza na moko aza na intelligence, ayebi ndenge makambo za kotambola, ayebi nini akoloba, na mususu alalaka soka lamuki lelo bien akoloba bien, lobi alamuki mabe akoloba mabe. Sika toza na deux leaders ya 5e génération, moko aza normal, aza cohérent, aza na grandeur d'esprit, mususu aza bipolaire, aza normalité, alobaka makambo selon ndenge alamuki. Bozomona pendant que Koffi Olomide toyebi ke aza mutu ya ba pique, azalaka ne toujours na ba pique avec Fally Ipupa, mais jamais toyoka tangu Fally aza koya na réseaux sociaux ye moko nazoloba te batu ya kotinda. Tangu Fally aza koya ye moko na réseaux sociaux, na média, na ba sortie médiatique, il sait contrôler nini akoloba. Malgré ba pique ya Koffi akotika la jamais kolakisa na mokili ke Koffi aza na problème ou bien donc babaza kosala ye mabe akosala kayango atika la jamais koloba. Akotika la jamais kubenga Koffi jaloux. Bango tu baza na presque carrière moko tango balongwa. Ko Wera Fally pardon, tango Fally alongwe azwa pe ba bureau ya Fally ya Koffi Olomide ba musicien musu bakende na ye ba idi ba diata je pense. Boke pe faire gola tango akel alongwa pe na ba musicien maison mère. Mais qualité ya kolobela makambo ngo eza différent. Tango Fally azolobela atikala jamais koloba vieux yaza vieux jaloux asala boy. Mais Koffi alobaka Fally akendeki na batu na ye na batu ya quartier latin. Mais côté maison mère sika Ferry ye mutu ayiba ba musicien maison mère, mais yazalaka liboso koloba Wera aza jaloux na ye azwa ye ba musicien. Pendant que toyebi Ferry mutu akenda na ba musicien mutu a liboso, mais ye mutu alelaka ke Wera azwa ye ba musicien. Bozomona différence ya grandeur d'esprit. Moko aza kolela mususu alelaka te. Moko aza kolela mususu aza na maîtrise. Yango tango bozo kende liboso bozomona grandeur ya mutu na mutu. Façon mutu na mutu aza ko construire carrière na ye eza différent. Ferry aza ko construire carrière na ye na kolela, toujours ko se lamenter, toujours ko se victimiser. Mais Fally Ipupa ndenge akindeke ye droit chemin na ye wana on dirait elata ye penda. Alobaka mingi te, akritikaka na ye mutu te, alelaka te, ye pe akutanaka na bakwaki. Na ebandeli pe akutana na bakwaki. Mais totikala jamais koyoka zoloba Koffi aza kosala ye boye, Koffi aza kosala ye boye. À moins que batu na yende baloba mais ye moko kotikala koloba te. Mais Ferry ye azalaka na capacité wana ya koya koloba. Moni grandeur esprit, maîtrise, mutu aza vraiment na capacité ya kosala likambu. Alela kate parce que aza na capacité pe ya ko débloquer ba situation. Pendant que Ferry soki akomi na suka moya ko débloquer situation ezate ayaka kolela na réseaux sociaux. Différence eza wana. Sika empreinte oyo Fally atiki na musique lelo. Empreinte oyo Fally atiki. Irene Maboni na pesio mbote atro. Empreinte oyo Fally aza kotika na musique. Notoriété na ye makambo azo sala na musique lelo. Botala ba interview baza kopesa ye. Bato baza kopesa Fally Ipupa ba interview. Oyo azalaki concurrent ya Ferry. Bomoni ndako naza koloba ko construire carrière avec intelligence. Yango mutu ezofungola ba porte ya Fally. Mais Ferry comme yaza mutu ya kolela mutu ya mawa. Aza toujours na ba interview ya communauté. Soki lelo Ferry gola leki na interview, je vous jure, et que la sortie médiatique na communauté na biso. Bota la Fally tango esika zokende ko sala interview na Londres. BBC mutu aza koyamba ye. BBC mutu aza kopesa ye interview. Ferry pardon avant kota na Ferry. Fally tango ake na nini ake ko visiter salle ODO aza ko beta double. Asia beta pe OVO Arena. Aye akene ko visiter. Mais sika bota la makambo ya Ferry.
Faire akenda na Londres pe ko visiter salle nani mutu apesa ye micro po asala interview soki nani tonto promo mutu apesa atia micro na munoko na bato na ba mobola titi nde batu basala interview avec Faire kokende ko visiter salle na Londres mais mutu ake ko sala nini visite ya salle Fally Ipupa lelo ake akutani na BBC sika BBC tango baza ko sala interview ya Fally ezokende na communauté anglophone automatiquement mais tango banani ba mobola titi batonto promo baza ko pesa Faire micro à s'exprimer pour un concert naie eza purement communautaire. Je pense que vous avez se comprendre. Alors, grandeur d'esprit, na grandeur à savoir faire entre Fally na Faire Gola, ezobima malembe sur ba comportement na bango, façon de faire les choses, na façon ya ko atame na ko briser ba barrière oza liboso na bango. Ba barrière ya Faire, soki akutani nango, il faut aller là. Aya na ba réseaux sociaux Fally soki akutani na ba barrière na ba kwak ayebi comment ko surmonter ba makambo wana ye moko sake aya kolela na communauté différence na bango yango wana bandeko na ngai. Alors lelo tango ko Fally Ipupa komi ko tanga kombo ya Kofi ba Gaulois nde bango nde bato liboso ko sala ba émission ko sala ba intervention eza ba Gaulois eza batu ba misusu te wera sone batangi kombo na yete ba Gaulois nde bazo sala émission ya ko s'attaquer contre Fally. Vision ya Fally, point de vue ya Fally, ça quoi à faire avec mutu lokola Faire Gola. Batangi kombo ya Faire Gola te. Mais mutu lokola lokwa Kanza. Tabule batangi kombo na bango te banani oyo ba Lwambo Makiadi baza ebele combien d'artistes bazo sala makambo minene na Congo. Encore ye moko aleka na Kibinda Koi atangi pe ba Kibinda Koi te parce que azalaki kuna ayebi valeur na bango mais ba Gaulois nde basimbi makambo valeur ya Faire Gola na Fally bozomona ngo meme na ba fan ya ba Gaulois na ba fan ya Fally Ipupa différence eza vraiment monene eza na ba fan moko baza posé baza na maturité baza na complexe d'infériorité te mais eza na ba fan ya Faire o baza na maturité te baza kaka wana pona ba contenu na TikTok na ba YouTube mais maturité ya ko réfléchir eza muke mingi à l'occurrence papa na bino tonto promo na mutu oyo master ya Faire tango mobola zolo ba master donc ba master na baza ko pese micro ba solo la ba sala émission ne batu na wana. Alors bino moko bozomona déjà différence entre bango nyonso. Claude Musirikane na pesi mo théâtre.